Mbote na bandeko baza connecté na clubwa.com. Na osala vidéo moi rapide mpona kolakisa bino mwa likambo moko boye escroquerie ezolekana na Facebook. Donc na ota kozwa appel lelo ya papi Gene ayebisi ngaki eza na garçon moko boye azolekana na nkombo ya Héritier Wata. Donc azosenga bambongo na bato oyo bazali oyo baza na Facebook kwa azopase lokola azosenga mbongo ya badédicace. Donc awa naza na inbox to na messagerie ya Facebook moko na biso, so botali awa eza na Héritier Wata yango akomi. Donc so bomona na écran awa bomona Héritier akomeli Cléboa. Après apesi mbote nde bomoni wana salut. Après aye Cléboa répondre ye alobi oui boni ndeko. Bon, Héritier Wata yango atuni siko kitoko album esili solola déjà nakomi na mabanga. Après azwi réponse na biso na solola ndenge nini yo olobi nini. Bon, Héritier Wata yango aye lisusu alobi non oza na boni po disque bazozela partout. Après sikoyo to répondre susu ke pesanga phone eza oza kosalela ya lobi nakoyaka. Donc nakoyaka oyo Gene oza en ligne wana nakoyaka oyo eza lingana na biso te. Oui, eza biso te. Donc moto yango abi nakoyaka awa na Brazzaville mpona distribution. Donc moto yango aza moto ya Brazza. Oui, aza moto ya Brazza. Donc escroc yango aza na ye moto ya Brazza. Donc awa sikoyo totuni ye oyebi Gindi. Bon oyo eza juste mpona kovérifie soki ayebi. Allo? Oui. Awa eza mpona kovérifie soki ayebi mutu moko ya staff moko ya Héritier Wata. Bon tala sikoyo Wata yango ye moko susu atuni susu aza nani. Donc à partir ya awa déjà donc eza sikoyo lokola akangami na motambu na ye moko. Après sikoyo allez topesi réponse ya nayebi Wata koleka yo nga naza papi Gene tolobela vie. Donc baje olingi osala ete ya yo lapa tuna Wata ye moko papi Gene akoyebisa yo. Tala video oyo okomona nga na Wata. Donc soki eza yo okoki kosenga nga mbongo te po na dédicace. Après bon namoni wana Gene atie lien ya YouTube ya video mo asalaki na Héritier Wata. Donc yango wana bomoni diapo nango. Donc après sikoyo moto yango ya kobloke Gene. Donc bato bazali na bakongolais oyo bazali kosalela Facebook, faut faire très attention na ba Héritier Wata oyo bazobima oyo bazosenga bino bambongo ba dédicace eza nango ba escroc. Bon nga na okata video awa tomona na moko mosusu. Bye.